Amen. Hein? Amen. Alléluia. Amen. Oui, mes bien-aimés dans le Seigneur, maman, papa, ndeko mwasumbali, toyepe lisusu na pokwa lelo, pona prière na biso, oyo tomesa nango comme d'habitude, lolenge tokotaka na ba salon, na ba chambre, bisika kani, le sambo oyo ebi na kokuta na melanga na yo, mes bien-aimés, même si on a un hôpital, même si on a un léni, prière à pokwa lelo, ezaka solution pona ngana yo. La Bible dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Yangwana mebele mena pourquoi lelo prière au tolingito sala ezali uniquement kaka pona solution problème na yo. Bisika wapi yo mona ke o dépenser bon ebele mais solution e baka na kopesa melote mais na pourquoi lelo na butwa lelo na prière au sala mama solution ngo déjà pesa melio. Yangwana sangi sa bana na yo benga sheri na yo adala mo tombal mbele me benga ye sanga lesika moko mama lo sambo yango le sala ke monguna aïe bana ko pénétrer na mabota na bisote parce que la Bible dit ne vous inquiétez de rien à toutes choses faire connaître vos besoins en Dieu par la prière. Yango la prière ezali suka ya ba solution na ba problème na biso nyos. Yango na poko lelo na intercession mondiale lelo elongo na maman na biso prophétesse nyota fidèle oya komema biso lisusu na ba dimension ya haut niveau en fait que ngana yo to kote sur na présence na Nzambe ya benga déjà équipe mobimba ya bana na yo ya mbana na yo ya bandeko na yo batonyo surtout bazana ndako na yo ataza musika benga e loba ke era prière koki yango na poko lelo na butwa lelo lo samozo sala même ici ba sakile ba projet mabe pona yo mais prière lelo ezaka ka pona ko bebisa o ezali ba projet nyo so mabe nguna sali pona vina yo yango na intercession na biso ezali te pona kongo pamba meza pona mon entier yango na bisika ozwami ata na meto hôpital ya intercéder elongo na servante de Dieu maman la biso fidèle nyota o yazo même biso na dimension ya lo sambo ya butu ya lelo en fait que ngana yo tolala na kimia ba problème la biso eza solution tika ete Nzambe apambola biso zala branché koyeba na kozapete zwa télécommande na yo tiango pembeni ya prière nde yango ekoki parce que yango eza solution na ba problème biso bisiko zwami na position zwami tika ete Nzambe apambola yo topesi maloba na mama na biso prophétesse fidèle nyota pona kokotisa biso na dimension na butu ya lelo amen. Amen. Ende kozo kangamisu tozo que se concentrer na présence en Nzambe na nzela lo sambo ya ouverture. Étonnel Nzambe to pesi o merci pour na moment malamu pesi biso afin que toza na présence no na moment o Nzamba lola. Bible zolo bana biso yondo créer ka le vouloir et le faire. Tala na moment o Nzambe o disposer ma pota ebele na mokili mobimba. Pona to sanga na elongo to bondela to supplier Nzambe to tombola yo. Pona nzela lo sambo ndo koki ko frapper mboka te ndenge lobami na mukanda ya Ezekiel zwa lokumu Nzamba lola po moma ezamala mopesi biso to kwesi ba projet moini satan onyo se koya kolongola makanisi na biso oye koya komema biso na kati na distraction lolenge nyonso to telemeli yango na kombo na Yesu Masia Nazareth to kabi moma o epesa mela biso e bandeli suka eloba na kombo na Yesu Masia nde tolobi amen. Amen. Mama, kolo Yesu kumama ya unanga. Mama, kolo Yesu kumama ya kumama, na buti alelo kumama ya unanga. Mama, kolo Yesu kumama ya Yesu yo kumama na mokili bimba kumama ya unanga. Mama, kolo Yesu kumama ya Yesu yo kumama na mabota na biso kumama ya unanga. Mama, kolo Yesu kumama ya Yesu yo kumama to sale yo e kumama ya unanga. Mama, kolo Yesu kumama ya Kumama na yo kumama.
Bien-aimé, tozo kende kopesa nzambe wana merci. Na mukanda ya Luc, premier chapitre, verset nango 47 à 49. Bien-aimé, Marie azokumisa nzambe. Azomona ki azalaki mutu azanga tina. Ma trouver grâce na miso nzambe wana bien-aimé. Ah, ndeko na ngai mwasi, ndeko na ngai mobali, mwana na ngai. Yaya na biso, papa na biso, mama bisiko ozwami. Tala na nubola mwa nzambe. Tala bisika nzamba lokoti yo. Yo muto banda kolala nzala. Yo muto ozai kobela. Menzamba pesi yo lobiko. Yo muto ozaki na instabilité totale lo komi papa mapango. Yo muto ozalaki koluka libala ozwa te nzamba pamboli yo. Oluka bana ozwa te metala bolingwa nzambe. Yango yo nanga bisika tozwami. Tozokende kotombola nzambe wana. Nzambo ya saleli biso ngolu ya ofele. Bien aimé, tozotukumisa ye tobonela kombo na ye. Bien-aimé, tozomi kitisana liboso nzambe wana. Ya solo bien-aimé, Bible solo basomu twalobia asumu kite wana kosi. Amen. Yo na ngai oza liboso nzambe. Toza liboso nzambe. Totala na lolenge na biso kotambola. Vis-à-vis na mokili na bato tozovanda na bango, vis-à-vis na nzambe na biso, bien-aimé tozomi kitisa, tozo senga mawana nzambe, ekita likolo na biso, likolo a monde entier, likolo a 5 continents, likolo
bakonzi nyonso ya mokili mobimba mawa na nzambe ekitela biso nyonso bato toza na bomoi na mokili mobimba tobonde na kombo na Yesu. Bien-aimé tozo senga makila na Yesu et purifier biso nyonso mokili mobimba tozo bondela na kombo na Yesu. Bien-aimé, tozo kende ko sambela. Amen. Na mukanda Luc chapitre 1er wana. Na verset nango 52. Bien-aimé, wana Marie azo reconnaître alobi na makasi ya loboko nzambe nde salike ebalusa mitema ya baoyo nyonso bayinaki ye. Amen amen. Bien-aimé, ozobelela molimo mosantu. Molimo mosantu kati na yo azana makoki ya ko délivrer yo na ba puissance nyonso ezali ko limiter yo. Yango zomona Maria akumisaki nzambe pa mone alobi eza na loboko moko eko ningisa mutema mutu te soki eza le Saint Esprit te. Yango zo senga makasi ya molimo santo. Bien aimé a commencé par yo moko. Molimo santo azesika kati na yo. Zoto no comme temple la molimo santo. Molimo santo a demeuré a konza akamba yo afeke otambola la kobanga nzambe otambusa bomo na yo na kolanisa maliloba ezo senga ma tobonde na kombo na Yesu. L'esprit de Dieu, l'esprit de la puissance, l'esprit de
Mokili mobimba na maboko na Yesu ye moko mokonzi atamisa yango. Tokabi mokili mobimba na maboko na Yesu ye moko mokonzi abatela yango. Tokabi mokili mobimba na maboko na Yesu ye moko mokonzi abatela yango. Tokabi mokili mobimba na maboko na Yesu ye moko mokonzi abatela yango. Tokabi mokili mobimba na maboko na Yesu ye moko mokonzi
Tokabi mokili mobimba na maboko na Yesu ye moko mokonzi abatela yango. Tokabi banana bitike na maboko na Yesu ye moko mokonzi abatela bango. Tokabi mokili mobimba na maboko na Yesu ye moko mokonzi abatela yango. Tokabi bafazere nyonso na maboko na Yesu ye moko mokonzi abatela bango. Tokabi mokili mobimba na maboko na Yesu ye moko mokonzi abatela yango. Tozokabana mokili mobimba na maboko ya Nzambe par rapport ya message soit emoniseli oyo Nzambe azotalisa biso. Nzambe kotalisa biso na mokili mobimba mabongisi ya mokili ya molili bazobongisa ba surprise désagréable na kati na ba société na kati na mabota na kati na ba famille na mokili mobimba bien aimé tango bazolo ba surprise désagréable eza makambo yaka na mbala kaka bien aimé ozobanda kosambela ozosuplier na Nzambe mokili ya mokili oyo azana makoki ya kolongisa biso na kati na makambo oyo ozosenga na secours ya Nzambe na vie ya monde entier yo muto ozolanda ngai senga secours ya Nzambe na bomo na yo bien aimé ebele baluka secours ya batu mais zobande secours ya muto eza vanité banda kosenga secours ya Nzambe na kati na bomo na yo afin que Nzambe wana aepanyano na ba surprise désagréable oyo mokili ya molili bazobongisa tobonde na kombo na Yesu. Tant que ba surprise désagréable, c'est que zola qui ça baliwa ya mpoasa. Jésus. Amen hein. Amen. Yango tozo kende na côté lemela. Kufa nyonso eko ya na nzela ya incendie na monde entier. Bien aimé, Nzambe kotalisa batu bache maboko na mutu. Kolakisa ke ebele ya batu na projet ya monsata na oyo. Diable zoluka même ba magasin incendie talisama na ba wenze na ba société na ba entreprise même na bato basalaka même ba boutique ya banda ku bien aimé. Yango zo telemela molimo incendie na kati na mabota. Telemela yango même na ndaku. Boya molimo incendie tozo bonda na kombo na Yesu. Alléluia.
Bien aimé, na molimo ya surprise désagréable tozomona inondation na kati. Bien aimé, nzambe kotalisa e bandeli ya mbula na moni penza bandako ebele choli. Mais nzambe abongisa nzambe te bien aimé. Tozokende kobebisa molimo nyonso ya inondation. O ezobongisa make na nzela ya makambo batu bakufa. Batu ba perdre biloko bien aimé. Eza molimo diable azolika imposer batu instabilité totale. Yango bebisa molimo oyo tobomye na kombo. Au nom de Jésus ne change pas, Jésus ne change pas, il est le même, alléluia. Jésus ne change pas, Jésus ne change pas, il est le même, alléluia. Il ne change pas, il ne change pas, il est le même, alléluia. Il ne change pas, il ne change pas, il est le même, alléluia. il ne change pas, il ne change pas, il est le même, alléluia. Il ne change pas, il ne change pas, il est le même, alléluia. Il ne change pas, il ne change pas, il est le même, alléluia. Il ne change pas, il ne change pas, il est le même, alléluia. Manifeste toi, et ça, manifeste toi, et ça, manifeste toi, manifeste toi,
manifeste-toi, bien aimé Bible ezoloba Yesu ayaki mpona kobebisa misala ya molili. Amen. Amen. Ozobelela moto ya Nzambe na mokili mobimba. Bisika mabongisi ya molili ezobongama. Oyo nyonso ezobongama basurprise ya moni Satan. Oyo ezobongama ya liwa, ya baaksida, ya baincendie, nyonso ya basassina, ya bamorti bike, ya bamaladi nyonso. Bien-aimé, banda kosenga mbula na moto. Ekita na milie nyonso. Satan ata alengeli mpona kovandisa makama oyo tozobondela na kombo na Yesu. Soutiens-moi Yahweh, soutiens-moi Yahweh, soutiens-moi Yahweh, tends-moi la main, soutiens-moi Yahweh, soutiens-moi Yahweh, soutiens-moi Yahweh, tends-moi la main. Soutiens-moi Jésus, soutiens-moi Yahweh, soutiens-moi Yahweh, tends-moi la main. Soutiens-moi Yahweh, soutiens-moi Yahweh, soutiens-moi Yahweh, tends-moi la main. Sunganga Yahweh, Sunganga Yahweh, Sebola Sunganga Yahweh, Sunganga Yahweh, Sunganga Yahweh, Sebola Loboko. Sunganga Yahweh, Sunganga Yahweh, Sebola Loboko. Sunganga Yahweh, Sunganga Yahweh, Sunganga Yahweh, Sebola Loboko. Osenga lisumu ya Nzambe na mokili mobimba. Eza na batu ba perdre misala, eza na batu ba perdre mbongo, a perdre mutu a valeur, a perdre eloko ya chaki confiance. Nde tozosambela epai na Nzambe lisungi ya suka eza Yesu Masiya. Ya solo ndeko yo mutu ozolanda ngai. Obungisa nyonso me obungisi Yesu te. Lokola Yesu aza na bomoi, okozongisa lisusu nyonso obungisangi. Yango tozosenga ba Nzambe asuteni bandeko nyonso o bazana ba problème, azana mbeto hôpital, azana na mbeto accouchement, azana prison, azana kati ya difficulté songolo pakala, azana voyage, azokende soki wapi, me makasi esili mbongo esili. Tozosenga lisumu ya Nzambe, tozobona na kombo na Yesu. Amen.
Bien-aimé, wana tozo pesa maloba na apôtre Jérémie Béni. Ako recommander mokili mobima na maboko na Nzambe. Bien-aimé, yoka liloba na Nzambe zolo banzamba aza simande ya maloba basala Nzambe pona okokisa. Amen. Ya solo sengi zela sikolo sambo na nzela musala ya Nzambe. Tango musala Nzambe azobondela na kati na ndako ndeko bozawana. Elongo na biso nyonso na mokili mobima. Tozo simbana. Bisika tozwami. Na tango ya zobondela biso na se kosimbana ezolakisa unité na 5 continents na monde entier na pays na biso Congo na Afrique mobimba na ba continent nyonso tobondeli na kombo na Yesu Masihi. Éternel Père Céleste, Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons puisque c'est toi qui es Alpha, qui es Oméga. C'est toi qui es le premier, le dernier, le commencement et la fin. C'est toi, Seigneur, qui as créé toutes choses. Les ciels et la terre se trouvent entre tes saintes mains. C'est toi qui es au contrôle de toutes choses, Père éternel, notre Dieu. La Bible dit, confie-toi à Dieu, vous serez affermis. Amen. À ses serviteurs, vous réussirez. Papa, nous disons que tu es son âme dans le Père éternel, tu dans le sang. Ya baño sonye ba mi pese pa na kona nzela lo sambo oyo baño so ba mi leli Seigneur si ba sopi mitema na bango ipai na yo baño so ba fungoli mitema yawe se pe mato po na koyoka mungongo na yo baño so ba mi kitisi Père éternel de liboso na yo na ebete yawe au moment oyo Père éternel au moment oyo na ta oyo aussi Seigneur ko pesa solution na bombo na bango aussi ko pesa vie Père éternel na bombo na bango aussi ko pangisa bango mai na miso aussi ko sa ba pota na mitema yawe Seigneur Père éternel yawe bisike zalaki impossible si le comme ça possible Seigneur Jésus tika te nazela le sambo Yahweh et béné Yahweh kolo basi ko za solution pe que te le sambo ya ngone za source ya bénédiction Père éternel pe za les clés ya délivrance papa ya ngoto ndimi et te nazela le sambo Seigneur ba komi fiso ba moni ba kakatani ba tamboli ba bolia ba komi Père éternel trop ba zui pe ba prisonnier ba komi libéré tika te nazela le sambo Seigneur ba stérile Père éternel trop ba zui Yahweh Seigneur ma bota nazela Père éternel trop ba chômeur ba zui bisala nazela Père éternel, le sambo kolo Père éternel, notre Dieu, ba chômeur nyonso, Père Yahweh Seigneur, ba célibat, ba zuma bala. Tikate le boko nango si ko sembolango, aussi ko pambola mokili mobimba, aussi ko pambola mabota nyonso, aussi ko pambola misala nyonso, aussi ko pambola ba nyonso kolo ba mipese epai na yo. Tikate Yahweh, yo lubi ba nyonso ba epai na yo, ba zonga lolenge moko te Père éternel. Ba nyonso nzambe ba yaki na nzela na o Père éternel, mitema na bango, ba siko za solution, pikemi si ko pesa na bango. Na ndimisa mite Yahweh, na ebite kolo, yo sima maloba basai na pona kokisa na ebete ata to sengi te Yahweh boligoza likolo na nyonso aussi ko pesa au delà Père éternel de mon passé au delà même de nos demandes peut aussi ko sala bolamu o ezana sukate tika to nimisa bete Yahweh na nyonso Seigneur aussi ko sala binene le kumezo ngobla pa na yo na kombo na Yesu Masia o azali ko bikisi na biso to lobi amen amen. Amen. Bien-aimé yo mutozo landangai programme na biso eza mokolo ya mardi na 22h juste mokolo ya mercredi na 23h30 mokolo ya vendredi na 23h30. Bien-aimé basi jo nzamba zo pesa biso nzamba zo linga suma kambo ekomela biso te ndenge banda kokoma tango yebaki nzambe te tango ndimelaki Yesu te tango ndimeli Yesu nzamba bandi ko révéler biso ba projet à diable pourquoi pour tout telemelango to bikaka kaka ba pasité bien aimé lolenge banda ko salema na bana na Israël na mboka na Égypte soki danger zo ya nzamba zo avertir bango afin que bakangama na nzambe potango danger wane ko ya ekosimba bango te nde lolenge moko na biso basi je nzamba zo pesa biso tozo sambelaka 3 fois par semaine ba sujet moko nzamba pesi biso chiffre 3 lobi résistance ya makambo ezalaka yango bien aimé kolemba te nzamba pambola yo mutozaki na biso longo tika nzambe azwa lokumu na kombo na Yesu
Amen. Amen.